Ma mission TV, le miroir du monde. Pour que tu aies plus de précision dans le maître. Est-ce vrai que cette photo qui est en train de circuler, c'est une photo réelle de notre honorable Jekoko Mulumba Otoyeba Kazakina Aner? Ce qui est important, c'est vrai, c'était hier. Oyo honorable Mulumba à Rechitaki. Makambondeko cardinal Mosengwaza Koloba Ketoza ko vivre na kati ya prison à ciel ouvert. Comment on a na kati ya situation o yazali place azokoma yo koloba nini pona? Ezalaka ke balobara eloko mususu otali yango boye epesaka prix nango avant que tu bo discuter neti boye parquet général ezali kolo ya ANER. Ba d'une façon juridique bato nyos bana ANER baza ba OPJ. Vous comprenez, bazaba main tendue au ministère public. Maintenant, parquet général par une ordonnance appelle si liberté provisoire na montu pour état de santé les amabe. Mais bino, pour empêcher exécution ana. Tokolo basko tozawa. Ba médecin, nga iteza signé par 3 médecins. Ezali par 3 médecins, nde ba signé yango. Ba komi boye. Na sur bozotanga kuna, nous sous signé docteur en médecine, médecin de l'État œuvrant à la clinique Ngalema. Médecin de qui? De l'État, du gouvernement. Donc, bamone ba mona ki bongo. So ba mona ki pe lo côté balinga iba sala sentimenté. Lelo ndeko na biso Jekoko Mulumba amona ni lisusu invité na place onyo so bacheye bokolo banetini. Bon, nous allons en tirer toutes les conséquences. Ma mission TV, le miroir du monde. Salut à vous tous fidèles de AM TV, bienvenue dans Kinshasa Analyse. Nous courons derrière l'actualité et comprenez Bibi Kapinga. Ce qui est moninga boye, c'est parce que Tozo qui m'a derrière l'actualité, na Toki, tout ça. Pourquoi? Parce que actualité panzani partout, mo qui les a koningana, ndeko Jekoko Mulumba, o yobisunyo sotoyebi aux urgences et n'a préféré qui na ki mamba ou na kangametre parce que à très sollicité l'actualité court vraiment et autres sur qu'il est comme pas possible. Le maître Léon est avec nous. Maître Léon, bonjour. Oui, bonjour, Bibi. Mais c'est Maître Léon, s'il vous plaît, parce que Batumo Kilimo Bimbana Minute de Tozoloba. Situation, il y a honorable Jekoko Mulumba et ça gravé les sous Mokili Mobimba photo et Zakotambola Oyo Bazolobela. Mais honorable Jekoko Mulumba aux urgences lobby à Sanzi Makila et photo na tellement etamboli yoza molobeli nae et dernièrement tout mona ki ndeko Mulumba Léon mutabana koloba mais lokola lobby nga na landa ki yo na linga kinga moko na zoyo pour que topé ça plus de précision na bato nyoso bazona da biso maître. Est-ce vrai que cette photo qui est en train de circuler c'est une photo réelle de notre honorable Jekoko Mulumba Otoyeba Kazakina Aner? Ce qui est important, c'est vrai, c'était hier, Oyo honorable Mulumba à Rechitaki, na salle place Azalaki na pavillon 1, chambre numéro 22. Azalaki wana, bazalaika ko traité et ko pese ba calmant pour des docteur balobaki ke par une attestation médicale balobi ki ba ko pese ba soins appropriés pour na kana été. Il faut azala transférer na pays étranger pour basala opération ya rein droite oyo eza bouché na yango to senga ki mise en liberté provisoire et kotaki parquet général apesa ki biso ordonnance ya mise en liberté ezalaki les 3 toye les 3 wana samedi to exécutango na clinique Ngalema tokutani na ba agent ya ANER o ba intercalé au nani ordonnance ya parquet général ezala exécuté te na yango totikala ipe kaka bongo azozwa ba calma lobinde to sisi ko solane na ba 20h na kenda kupo na bongisa lisusu ba makamususu directement ba benginga keye asali rechit parce que audience fallait à le 9 ya lelo asali rechit lobby le 8 ba kei na salle ya réanimation na salle d'urgence à Sanzaki Makila tanga osala asala ki rechit wana à Sanzi Makila makile bimaki belende ba memaki na salle ya réanimation ba réanimer na minute auté ko longwa Ngalema akina Idriss ba examen moko basengaki Ngalema na ngote ba sali yango azongi na Ngalema sikoyo nde tozo sola nayo. Et maître, par rapport à Yanyos Otozoloba, est-ce que tu as accepté vraiment ou tu as cliqué quelque part pour se dire que Makambondeko cardinal Mosengwaza Koloba que tu as vivre dans la prison à ciel ouvert?
komona ndeko na kati ya situation oyo azali place azokoma yo koloba nini mpona ngo ezalaka ke balobaka eloko mosusu otali yango boye epesaka prix nango avant kutu bodiscute oyo cardinal auti koloba na bamakambo sikoyo toza kovivre neti boye parquet général eza likolo ya aner d'une façon juridique bato nyonso baa na aner baza ba OPJ. Vous comprenez? Bazaba main tendue à ministère public. Maintenant, parquet général par une ordonnance a payé liberté provisoire na Moutou pour état de santé les amabé. Mais bino, boye empêcher exécution wana. Tokolo basko tozawapi. Et tikala ko salamate na monde. Et kokipe ko salamate. Mais tangu lelo nde arichité makasi bagen ya anero bazala ki ona bazate balongwe totikali kaka na deux polices militaires o bautaki na prison centrale ya Makala o baza en permanence pour na kotala e mais nazo ebisa bino pe ko ebisa mokilike kolandisa mana ordonnance o nazana ngo awa ordonnance oyo tozana ngo oyo ordonnance oyo oyo tozana ngo jekoko azali na liberté provisoire kolandisa mapenza na mibeko mais na nkokaka tozoyeba te na ndenge nini te aza ko se retrouver séquestré na kati hôpital yango monike longola azwi ba santé azwi ba traitement approprié te yango na nde ozomona bakana eza ko s'aggraver kaka ko s'aggraver cela veut dire bon na ebité ensuite soki ezala ndenge nini et maître est-ce parce que oza vraiment sollicité biso tolandi ombangu tala kutunga na uti na tenue na nga sport mais na bino koti ko lekana te po eza situation oyo eza ko déranger tout le monde ko yeba ke maman kuto aza un peu malade papa également ko mona ba situation ba photo ezotamboleza ko circuler na état moko o eza grave ozomona ke to ko perdre pe papa to ko perdre pe maman pour na situation ya mwana na bango moko o ya sali pe ya minene na kata mbuka sko maître en tant que yo za maître o zalaka pembeni ya ndeko jekoko mulumba olobelaka pe makambo ya jekoko mulumba soki obeolandela makambo nyonso baza ko accuser jekoko mulumba de yo moko soki osali analyse et qui cause vraiment nini comme cause. Bon, problème est à la clair. Problème est que na niveau ya aner motif au bakangela qui est depuis le 10 novembre 2017 à l'équipe 70 jours kuna dossier ko yana parquet le 20 janvier 2018 wana na yebi angote bakonza aner nde baza habilité ya kopesa ngo mais tant to komi na parquet na mandat d'arrêt provisoire na mona ki ba prévention mibale balobeli offense envers le chef de l'État et puis balobeli injure ministère public a motivaki article 76 siko na nyoso wana na moment oyo ezali vraiment très tôt pona banda kokota na kati na yebi ke babiloko wana nyoso pona kilia na ngai eza mwa pasi parce que injure à sala yangote afinga chef de l'État te na offense p envers le chef de l'État à sala yangote vous comprenez mais sauf que eza déjà ba prévention au ministère public à lobby o ngana za ko senga eza d'abord ba exécuter ordonnance azwa liberté provisoire akende azwa ba soins appropriés action publique et kokufa te o batie na charge na e tango akozonga awa za bonne santé to côté maliboso ya banzuzi to ko samba pe bino bapandisa ngo bo banda ko ya na ba audience ya solo ato macho matiso ki ozana tor okokwe ya kaka bon soki pa sala ki yango taza innocent tribunal ekotika ye maître yo na kati ya nyonso wana parce que yo za molobeli otangi musala oyo okoko rendre biso service oyo bisa biso na makambo nyonso ba accuser ye na cour pénale yo okoki ko ebisa biso juste à passant ezala au moins na ba mbano boni pe ya ba mois combien pour na likambo etali o nani infraction ya injure le quoi ba évoquer qui article 76 ezalaka de 1 à 5 ans donc de 1 an à 5 ans. On a président de la République to na nani mutu lokola ngai pe boye soki ezalaki ke jekoko mulumba offensa kinga soki na kenda ki na fundi ndembele ba pesi pe 5 ans to wana kaka pona mokonzi mbuka te wana ezaka pona injure na ba fonctionnaire on comprend na ba diffamation au basali na ba to bazana personnalité na kati ya mboka ndeza la kabongo pona offense ezalaka de 1 à 24 mois de 1 mois à 24 mois. Donc cela veut dire les infractions de 1 à 2 ans. Et bien ce qu'on a musala onde boyo kolina eta o mutu azaleli faut ka balandela ye basambisa ye jusqu'à ce que bakata mbandona ye. Ngai mutu na sala constitution te constitution ezali kolona biso nyonso. Na kati ya constitution comment minde wana? Na kati ya constitution balobi boye mutu nyonso o bafundier na koloba en français toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité sera établie à l'égard d'un jugement
définitif. Même quand il est malade. Bon, s'il est malade, là c'est un cas exceptionnel parce que la vie humaine est sacrée. Dans l'article 16, et l'obiboué, la personne humaine est sacrée et l'État garantit sa sécurité, sa liberté, tout consort. Ministre de la Justice, même bateau bakatela bango bitumbu, o ba na kati sa prison, ceux qui ba maladie on ezo senga ki ba kende kozala bazo ba soin étranger ba kotika bango ba kende. Ezande mibeko ezanga ite tozande na sima ya mibeko et non na sima ya moi ba sentiment moko eza personnel peu égoïste. Non. Je vais vous laisser pour l'information tout à l'heure. Déjà dans quelques minutes on vous a envoyé une invitation par nos collaborateurs, c'est-à-dire nos confrères de la chaîne que vous allez passer tout à l'heure. Mais maître, pour finir, qu'est-ce que vous demandez vraiment à l'État congolais? Nazo senga na l'État congolais boye. Mokili ezoyoka biso ba ONG ezali bazotala biso obstruction o basali na justice awa eza bien te toza na état de droit na sengi na ba autorité nyonso ba meka ko pesa biso nzela ya ko exécuter ordonnance oyo déjà barandaki soki babangaki bato service à sécurité lelo na PCP mukonza ya ANER merci le quoi batne balongwe lelo parquet eya exécuter ordonnance lobito kende totika mwana mboka a voyager basala opération arrêt tangu santé ko koma kolongono azongi awa tozongeli procès tina suka bino bozana posa abima libanda mboka esenga mibongo ba docteur nde balobi ke opération wana awa na mboka soki ezalaki balinga basale yango azwi makasi to médecin na bino to ya gouvernement ba médecin ya gouvernement ya biso te po biso tozana ba médecin te tozaki na clinique Ngaliema oyo ANER akende kotika biso eza hôpital biso to ponaki te mais ANER ndakende kotika biso okazu ba pesi bino nani ndeko Jeko Komulumba abimi na mboka bozo garantir bango nini te ako finir par kozonga yo yebi na députation provinciale yo yebi ndenge ni aza kopese na députation nationale oyebi ndenge ni aza kopese akotika nyonso na kaka po akende libanda non afingi chef de l'état te ba infraction nyonso batie na charge na ye ayebi yango te yango moni mwana mboka kotika la kapé kokima te yango ngana zo senga ke procès ona kaka fo sala matoko nango tina suka po mokili nyonso yebake te azaki coupable ba condamné so azaki innocent batiki. Pensez-vous que kozala a caméra ouverte maître tokosenga yango soki penza toza na état de droit le roi déjà nazo senga yango nasi ba archive kotikala batikela bino bapandisango boya po mokili mona ke oui gouvernement na biso ezalaki na raison bon ba konzi ya banzuzi bazaki na ministère public azali na raison ya ko poursuivre ye na ba infraction mibale ou soit ezalaki simple ba prévention moko ba tchaki yango kaka pour nuire na yi. Donc, maître, on vous libère pour l'information, mais entre-temps, maître, accordez-nous quand même de prendre des photos pour montrer na public Oyo et Zolanda Bisso. Jacques, s'il te plaît, viens prendre des photos. Oyo, rapidement, oui, ezali attestation. Oyo, ba médecin. Nga iteza signé par 3 médecins. Ezali par 3 médecins, nde ba signé yango. Ba komi boye. Na sur bozotanga kuna, nous sous-signé docteur en médecine, médecin de l'État œuvrant à la clinique Ngaliema. Médecin de qui? De l'État, du gouvernement. Donc, bangonde ba monaki bongo. So ba monaki pe lo côté balinga ibasa la sentimate. Kazu lelo ndeko na biso Jeko Komulumba. Amonani lisusu invité na place onyo so bacheye borolo banetini. Bon, nous allons en tirer toutes les conséquences. Bonne chance pour l'émission de tout à l'heure. Voilà, là, c'était le maître Léon de la part de Messier Jeko Komulumba, l'honorable de notre pays, au Binonyon Soboyebi, Azana situation moko très critique. Et Ngabi Bika Pingana Rolobara, que moi, je clique sur j'aime sur le parole de Messieurs Mosengo, les cardinals, donc le cardinal Mosengo, place à Zolobake, Tozako vivre Nakati, il y a prison à ciel ouvert. Donc moi, Bibi Kapinga, j'ai vraiment y à faire quelque chose, c'est-à-dire na kimimbangu po na kozolabino oyo ezalaki actualité, il y a ndeko Jeko Komulumba oyo lobby situation na se dégradaki à Sandi Makila et situation na ezo mata toujours komata mais mboka et pesi autorisation ya kobimate to yebite situation ngo tozo kende nango wapi Congo mboka nanga ezalaki po na kopesa bino information po na lelo. Merci na Jacques derrière la caméra ndenge okimimbangu nanga pona tozo information oyo to panza mokili mobimba et mona. À la prochaine, c'était moi Bibi Kapinga, votre servante. Merci beaucoup.
Ma Mission TV, le miroir du monde.